Kinshasa, Congo, Brazzaville, ezali mboka moko. Kaka ebalende e kabola biso na pesi mbote na bande konyo surtout o bazali na kati ya Congo Kinshasa pe Congo Brazzaville pe mingi na Angola na ba diaspora o bazali partout na mokili na cadre o bopesa confiance pe fidélité ya kolanda monda ekolo magazine d'actualité. Tofongola édition mokola lelo pour le connaissance que Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a déterminé la consolidation de l'élection à la République démocratique du Congo dans le délai constitutionnel. Image de commentaire. Ndeko ya Congo, bon di benangai ke na ba séjour na Brésil et sika azako participer na sommet sur le bassin d'Amazonie, le président de la République, mwana mboka Félix Tshisekedi, a solo la ki na diaspora congolais, oyo bazako vivre kuna. Na masolo la bango, le chef de l'État a insisté que l'élection est concernée la République démocratique du Congo quand un délai constitutionnel. La malobanaye a lobby que azako yeba ezala batu oyo bazala kati pe na libane mboka bazako luka ko saboter processus électoral. Mais azako rassurer détermination na ye ya ko réussir masolo oyo ndenge balonga kaka ya Pape François pe na GR francophonie. Lisusu esengeli boyeba ke mokonzi ya mboka asepeli lolenge coopération entre le Brésil et la République démocratique du Congo est relancée pour depuis 1987 que la relation entre Bamboka Omibale et Komaki Mpaka donc et Nunaka ndenge balobaka la lingala. Yamakasi bondi belanga que mokonzi ya mboka a annoncé na mikolo oyo koya sommet trilatéral donc et kozala sommet. Il y a 3 pays entre le Brésil, République démocratique du Congo et Indonésie. Et Kosalema a la Kinshasa, la cadre de combattre la Bazamba na biso. Yango biso, tu mets le moko zamboka monda pe tolobi ke basolo oyo et que qui toko vraiment. Coalition la Mouka ya Martin Fayulu Bazako Senga Kolongola état de siège la province ya Nord Kivu pe Ituri. Mone Congo, bondi melanga ike awa 9e GR francophonie et Silipo. Yangonde esalaki ke moi repo ekotabake politique oyo ezalaka entre ba opposants na gouvernement en place. Sikoyo nde mwana na mwana azongeli kelasi na ye. La Mouka azako insister état de siège elonga po depuis mai 2021 ezalango kaka kokomisa situation sécuritaire ma belle partie est République démocratique du Congo. C'est la coalition la Mouka ya Martin Fayulu. La ngonga oyo ba autorité baza district la 9e GR francophonie population est mboka bazaka massacré na ba rebelle na ba province ya Nord Kivu pe na Ituri. Kuna na Ituri balobi ke 15 Congolais bokoka bazalaki massacré pe mingi bakufaki na Nord Kivu. Yango baza kotuna nini lisusu état de siège ekoloba po yango nde eza kozindisa sécurité ya parti wana. La Mouka aza ko rappeler que rôle ya l'état eza ya kobinisa ba concitoyens te mais ya ko protéger bango. Yango baza ko sera avec urgence kolongola état de siège pe ko remplacer yango na ba mesures sécuritaires moko oyo ekozala plus réaliste pe adapté pour ne protéger la population. Malgré l'état de siège, le territoire de Nord Kivu ezaka kalmaboko ya Rwandais pe misusu eza gouverné na ba pays ya communauté d'Afrique de l'Est et asena mokuse. Yango biso tobetisi kaka mbonda. Nangamba seni il faut boyeba ke 5 partis pe 36 regroupements politiques ne baza retenu jusque là pour participer à l'élection législative il 2023. Ndeko ya Congo, boyeba ke la cadre ya ba élection nyonso oyo eza prévu na 16 décembre 2023. Denis Kadima, président Seni, a vraiment déterminé que ekozala kitoko avec impact na idéologie. Na députation nationale, toza déjà na nombre 24 802 candidats oyo bakowe la 500 sièges pe na kati ya nombre wana eza bongo 5500 femmes. Yango Seni azako conseiller na ba parti politique appelé ba regroupement ba s'assurer soki baza la liste ya ba oyo baza retenu. En attendant publication ba liste définitive, boyeba ke Seni alongoli provisoirement la scrutin législatif oyo ba parti na ba regroupement politique ebele oyo ba comité na niveau ya 60%, c'est-à-dire kozala au moins la 300 candidats à la République démocratique du Congo mobimba. Ya koyeba ezake kaka 5 partis politiques oyo ba remplir ba condition wana avec impact pe idéologie. Eza bango MLC Jean-Pierre Bemba, Alliance des démocrates chrétiens au Congo, ALDEC, Yamwana Mboka Adel Kainda, IDPS Tshisekedi, Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, LGD, Yamatita Pogno. Et ça peine le transfert regroupement politique local, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, la dynamique progressiste de l'opposition, AAC, Palou, AA,
INCP misusu seni asekele ba candidat député national bazala prudent keba avant au terrain pour na ba action politique dans cadre de ba candidature na yo candidat nyonso esengeli à vérifier ce qui parti to regroupement na ye eza na liste ya ba oyo seni andimi la koyeba eza ke ba grand absent ya processus silelo eza bongo PPRD Joseph Kabila Kabange pe eside ya mwana mboka Martin Fayulu po bango baboy processus électoral oyo parce que bamoni ke ezala ba irrégularité ebele biso tobetisi kaka mbonda keba okobebisa mongo na yo parce que ozala besoin ba souvenir par rapport à ba reportage ozo sala ba reporter mingi bakoma miyibi baso pesi confiance na mbonda école agency okosepela. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Na cadre de la rentrée scolaire 2023-2024, boyebake la voix des sans-voix à sa conférence ministre ya enseignement primaire, secondaire et technique na ba mesure oyo bazui. Mona Congo, touti ko na communiqué oyo, la voix des sans-voix VSV na mokuse aza ko sepela mingi na ba mesure oyo ministre ya enseignement primaire, secondaire et technique EPST mwana mboka Tony Mwa Bakazali azui pour la rentrée scolaire oyo eza fixé le 4 septembre 2023. Ba mesure yango eza ko concerner ba école publique et privée oyo eza na RDC Mobimba. Parmi ba mesure yango eza bongo paiement ba frais scolaire eza obligatoire na franc congolais. Ba pekisa ba responsable ya ba école ko exiger les parents ba futa ba avance ya frais scolaire topé ba frais inscription pour la bana handicapé ba frais confirmation pour na ba ancien. La voix des sans-voix boyeba ke asengi pe na ministre EPST atia plan moko ya suivi pour na ko rassurer soki ba mesure oyo e kozala respecter po ba mesure ya kitoko boye esengaka suivi ezala parce que congolais azalaka na mutu bakasi et surtout que ba lula na bango mbongo koleka esengeli pe plan de suivi wana ezala accompagné na sanction ya makasi oyo ekoservi ba exemple et pe ba école oyo ekorespecte yango te po ba mesure yango ezala kitoko pe esima partout pour na kosoulager ba parents pe na ba élèves. La voix des sans-voix aza conseil du gouvernement central en général pe na ministre EPST en particulier baye bape kozwa charge ya ba salaire ya ba enseignant na ba frais de fonctionnement ya ba établissement scolaire na ndenge ya kitoko ko maintenir pe ko renforcer ba test ya admission ya ba élèves ya sika pour na combattre la qualité enseignement biso mona école pe to se pelle ba mesure oyo to sengi pe en tout cas boye bape ko futa ba enseignement kitoko de manière que nyonso et seulement avec impact na idéologie yango. Betisika Kambunda. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'INPS, a répondu à Jean-Marc Kaboun que Congolais a causé la simple déclaration de mais ma preuve par rapport à Mamakambu au Alobaki. Mwana Congo, to utaki kola kisa pe ko ebisa bino ndenge mwana mboka Jean-Marc Kabunda asambaki devant cour de cassation par rapport à l'infraction oyo ezalaki na mutu na ye. Esabeli na ye etiki ndeko Augustin Kabouya kimia te. Selon le secrétaire général de l'INPS Tshisekedi alobi ke ezalaki théâtre po akokaki kosala lisusu ba bêtise te parce que ba congolais bazali kozela Kabunda ba preuve ke ba simple déclaration ya koyeba eza ke
Jama Kabunda alobaka ke mbongo eiba makala mboka ebimaka na jet privé. Mokolo lundi devant ba juge de cour de cassation, Kaboul azokelaki baloba bakasi oyo abimisaka la conférence de presse naye il y a le 18 juillet 2022 que Félix Tshisekedi a un danger au sommet de l'État. Na maloba oyo Kabuya a contredit Kabunda ponaye bango bazala obligation ya kolobela ba congolais que RDC ezako kelinango na danger mon côté. Kutu asengi ba voter Félix Tshisekedi. Ya koyeba ezake Kaboul azako bituna pena kokama ke soki ba opposant ba kozanga munoko to mungongo ya kolobake gouvernement a échoué qu'on dénoncer insécurité la Est kolobela misère ya peuple corruption pe détournement nini lisusu bakosala yango abeti mbonde ya kolobake aza victime ya procès moko politique po aza kokamwa ndenge procès verbal ya ba audition na liboso ya justice eza ko se retrouver na aner. La titre de rappel boyebake Jama Kaboul aza poursuivi pour outrage envers le parlement, le gouvernement et la république, offense avec le chef de l'État, Nama Kambo Bisusu ebele. Biso bonda ekolo, Tebetisika Kambonda. Comme un journaliste professionnel, koyeba ko simba caméra qui toko pe koyeba ko sala montage avec professionnalisme, qui mambango la salle de formation média indépendant pour kuna, professionnel média indépendant pour sa formation. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Lancement officiel et la deuxième phase de vaccination contre la poliomyélite et salami dans la province de Nord Kivu. Mwana Congo bondi belanga ke gouverneur Nord Kivu, le général Constant Ndima Awuti, co-lancé officiellement depuis mercredi 9 août na Goma. Deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite sauvage dans la province de Mobimba. Environ 2 millions de bana de 0 à 59 mois et sengeli bazo vaccin wana. Ba stratégie nyonso ezia kobongama po na ko vacciner même bana oyo bazala ba zone non sécurisée pe na ba site ya ba déplacer. Nyonso oyo ezali rassurer na munoko ya mwana mboka le général Constant Ndima azali gouverneur. Ya koyeba ezake ba agent de santé ba kobanda kolega porte par porte pour la vacciner ya ofele atabala oyo baza malade to oyo aza déjà vaccin. La cérémonie ya lancement officiel wana ye moko le général Constant Ndima symboliquement a vacciné ki mwa bana. Asengi mobilisation pour réussite ezala na campagne de vaccination contre la poliomyélite. Ya koyeba ezake na vula oyo des cas de poliomyélite ezalaki notifié dans la zone de santé ya Walikale selon l'Organisation mondiale de la santé OMS na mokuse. Yango esali ke ba autorité sanitaire ba senga na ba parents ya ko signaler epa ya ba agent ba kanyo ya paralysie oyo ekoyela bango na mabota to pe na ba communauté na bango. La titre de rappel, première phase de campagne oyo esalaka 7 jours na juin oyo eleki kaka na province wana. Biso boda ekolo to kosenga eleka kitoko yango Tobetisika Kambonda. Fondation Jonathan Sangou batako organisé sortie officielle à Bango avec impact de pays idéologie. Bon journal sport publicitaire au Kitoko. Mama papa bana matete yoka sango Quinoise quinois. Bana matete, bana vitamine, bana lokoro. Ba jeune fille, ba papa, ba maman. Oui, la Fondation Jonathan Sangou vous invite à prendre part aux manifestations organisées en marge de sa sortie officielle ce samedi 2 septembre 2023
de 8h juste à 11h juste, marche de santé, de sensibilisation et d'adhésion massif. Et le dimanche 3 septembre 2023, de 15h à 18h, grande cérémonie de sortie officielle avec les invités et toutes les autorités. Nous vous appelons à venir vous adhérer massivement pour renforcer les capacités aux personnes vivant en situation difficile, les enfants et jeunes en particulier. Jeunes, au côté kozala maçon, architecte, informaticien, tout ce que vous êtes. Boya ebele boya na fondation Jonathan Sangu. Ba solution nyonso o boza nango besoin. Ba o sisa ba classe bazala bandako misala te nyonso eza wana. Surtout toza pe na ba maquillage, to ba make-up, coiffure makambutu. Ya kana fondation Sangu ebengi bino za na pona formation. Totozi ya ba jeune fille, to bengi ba jeune fille, ba papa, ba maman. Eloko bozalaki kozela yango yo. Koma tobenga Fondation Jonathan Sangu na 097 82 76 398 pour participer à la cérémonie de sortie officielle. Quartier Ngufu numéro 28D, commune Yamatete. Référence Église Héritage des Vainqueurs. Bienvenue à tous. Le gouverneur Jean-Chilingo Bilambaka, Azali numéro 1 Bakino, a confirmé que Zando tout le marché central et qu'on a déjà possible en novembre 2023. Mwana Congo, boye bakele numéro 1 ya bakinois, mwana mboka le gouverneur Jean-Chilingo Bilambaka, abeta kimotu na marché central oyo tobenga Zando, pona kotala avancement ya boulot, tope misala ndenge eza kosalema. Azalaki ye mokote, atambolaki, elongo na bamambo ya gouvernement na ye, mais ya esengo ezake, le gouverneur Jean-Chilingo Bilambaka asepeli po, aza ko rassurer que Zando est possible kitoko avec impact pe idéologie la 16e mois de novembre kaka mvula otozali yakoyeba ezake plus de 60 000 commerçants de bakozwa bisika ya mingi ekozande ba oyo bazala kula kalapo bangonde esengeli bazala ba premier bénéficiaire. Bon d'ailleurs biso to de loko visiter grand marché ndenge toza ko tongango na rappeler que toza ko matérialiser vision ya tata mokonzi Nkolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo bakongoli nyonso babengaka le peuple d'abord. Alors na kati ya vision wana toyei likanisi ya kotonga marché ya sika ya monene mpona epermettre bamama nyonso bacommerçant nyonso oyo bazali koteka awa bakota na kati parce que liboso marché central ezalaki na 3500 places oyo totongi oyo sikoyo eza na plus de 80 000 places oyo bamama bakoya koteka bavendeur nyonso ya bamarchandise nyonso oyo olingi osonga na kati ya marché. Bosimbake misala eza wana oyo babukaka depuis mars 2021 eza kosalema na maboka ba français na entreprise Sogema pe na monté à 35 millions de dollars américains au gouvernement abimisa po etambola kitoko. Bana Congo to pe bana Kinshasa baza kozala marché oyo po et kosala bango kitoko avec impact de l'idéologie et surtout que ce que monde ba tongango en tout cas bon numéro misala vraiment et salima. Na cadre ya collecte ba vacances kitoko à la province ya Kinshasa mingi na Tchangu, fondation le rebâtisseur mwana mboka Ensino Kabamba ba organiser souka la championnat tonda élément oyo. Ndeko ya Congo, bondimela ngai ke soki bakotanga awa la République démocratique du Congo, ba fondation tope awa la ville province ya Kinshasa, boye bake, eza se na fondation moko ya kitoko, oyo eza kosama comme minene, surtout na district ya Tchangu. Fondation les rebâtisseurs, ya mwana mboka Ensino Kabamba, bondimela ngai ke, yango nde eza solution, ya population ya bana Tchangu en particulier, Paya bakinois en général. Bokotu nangai nini. Fondation les rebâtisseurs, baza ko répondre présent. Na nyonso oyo ezapo. Mwana Congo akoma utile na société. Mena mokolo lelo, bondi belanga ke le président Ensino Kabamba, patron de Fondation les rebâtisseurs, alinga kite kotika jeunesse ya Tchangu surtout bas sportif, basili sa vacances na Pinzoli na miso. A organiser les bango, mo bangé le championnat de football oyo.
lancement officiel nango esalemaki avec impact na idéologie na terrain ya Siwambanza na commune ya Kimbaseke mingi na route mokali. Championnat yango bondimela ngai mwana Congo ebandaki depuis le 8 août et kosila ti le 20 août. Ekobetama na deux terrains donc na terrain Siwambanza pe Anjili. Boyebake ebengami na kombo ya tournoi Ensino Kabamba. Yakoyeba ezake ba équipe ebele bandimi ko participer na championnat oyo et surtout que côté ba prix bondimelanga ke ba participer nyonso ba koza cagnotte na bango kaka ndenge ye moko le président Ensino Kabamba aza kobeta mbunda. Tournoi oyo totiango na ba standing oyo koki ko sepelisa mutu nyonso. J'espère que les joueurs au Bazaliawa bayebi cagnotte na bango. Et puis cagnotte wana ezali ya 1 500 000 francs congolais. Tellement que azamona changu ya solo pe ya tongo pe souci na ye ezalaka ke mwana nyonso ya changu akoma ici na société bino moko boyo kandenge atie ba formation gratuite ya ko permettre bomo ya mutu ezwa valeur esika nyonso akozala. C'est na ba participant nyonso bako délégué mutu moko po akolanda formation ya choix na ye ofele. Soki oyo kama posa ya kokumba oye olandi auto école gratuitement. Soki ozana ndeko na ya mwasi alikaka esthétique aye alandi yango ofele. Soki ozana ndeko na yo ya mwasi ube ya mobile alingaka pe coupe couture otindi aye koyekola ya ofele. Wana ezali premier cadeau au tozo pesa bino. Bamasi nyonso mibale ebetama kitoko pe ambiance ezalaki ya malonga à noter la première journée kaka ndenge bozomona na ba image. Na suka ya journée ndeko ya Congo boyebake les cordons rigene oyo asimi masolo ya fondation les rebâtisseurs abetisaki mbonda tango amonaki kamera ya mbonda ekolo nyonso kaka po nakolakisa importance ya organisation ya activité oyo. La jeunesse congolaise. Président Abisso Ensino Kabamba, les samouraïs du changement à la jeune. Pendant les vacances, oyo a passé dans la jeunesse congolaise pour encadrer bango, le tourisme local, le football, pour y aller. Et ça l'a rappelé bien pour la masse. C'est un peu ça. Bon, dès que la discipline est allée belle. À part le football, le président a pensé que la discipline dans le sport. Le quoi est Maman Zango, Bazali, il y a basket Baroya. Donc, Fondation Les Rebâtisseurs Azak pour le caractère social. Donc, tu reçois presque la discipline belle dans le monde du sport. Bon, dis-moi, que le président Ensino Kabamba a la politique, il y a poloté, il y a les papouilles à sauter. Topé à l'eau sauté, mais azade la politique de développement, ya kolongola la vie, vela kokate, o epa na biso balaima tembele, ezanga Thompson, alingi, o koma autonome, o eba yo moko, ndenge nini, o kojiko ma responsabilité na yo, na maboko à travers ma formation ebele, oyo baza kopesa na fondation les rebâtisseurs. Kozela te, babete na yo lisolo ya fondation les rebâtisseurs, tango okozala la buluo, kanema c'est ce que le kosala bilanga tope la prison ya makala ngonga yango yo ndeko mwasi pe mobali yebake yo mwana changu bakosa bino ya mingi mais la vérité ekobima à travers fondation les rebâtisseurs ya le président Ensino Kabamba po yango nde eza kosala masolo ya kitoko oyo ko permettre que ba solution e monana biso mbonda ekolo topesi ye kaka mokakosa po tolobi ke bato ya bwela changu en tout cas il faut que batte la bangoa, parce que balete mi sa touté. Président Ensino Kabamba, musala kitoko. Et ça na kumoko vraiment ya ko accompagner société, batu ba koma autonome mentalement et financièrement. Wana eza devise na biso ya munene. Tozala na kina biso tolobaka biso toye pona mouvement te, toye pona progrès. Tozali bactère ya progrès et non ya mouvement. La police ya maison communale ya Masina akangi suka na kuluna oyo azaka protéger la kindoki ya mama na ye. Mona Congo, likambo ya insécurité, la ville province à Kinshasa, boye bake la police avec impact na idéologie pe, baza kosala musala kitoko, pona koluka kosilisa yango.
botala awa tozali mingi na maison communale ya Masina esika le commandant asili kokanga mwana mobali oyo bozali komona botuna ngai nini azali bobange na kuluna oyo leta akanga me atikala jamais ko changer comportement na ye mais tour oyo batie maboko po mama na yepe akotalaka te makambo yango lokola azalaka nganga akoma kosalela mwana bakisi poso mwana asali bato mabe azalaka protege na maboko ya leta bakangaka ye te comportement oyo na baboti bakoti na kati eza kosala mabe makasi bino moko boyoka ndenge nini baplenya komanda ndenge nini babetiaki mbonda alandinga tina kati ndako abata bwaki kuti makolo ndako wana apapinga lishecha mibande nanda yo papa kazukani epala bango te bango bauta afulu bango basaba arabi sa disala bana likolo kuna bayokana te lokwa bango basaba arabi ya lobike nini akani na biso likolo bo bakitaka sete to kitaka pete loko te ye lokwa mona ki ngai soki pe na sala ni problème moko te ndende ba yoko kata na de machete na loboko nenda kati na pena ko ta kati na bureau na moni ye maison d'anga la chambre oyo appliqué éponge nanga zate dans la côte na porte oyo atinga auto salade ici pour bloquer awa tokosenga kaka na la police continue kosala mosala kitoko ya koluka kokanga bana ya boye oyo bazali ba danger public mpe ya kotina bango musika kuna beso bakei ba magistrat en tout cas bosunga mboka bolibelaka bango te bakele kosala bilanga de manière que ete ya bango yango biso tobetisi kaka mbonda le vieux jesi jemba koko tiri mokonza bakarikati awa na Congo nini babongiseli biso elongo na mwana mboka écrit matete ato sepela elongo na bandeko ndeko ya Congo boyeba ke depa awa barentrée scolaire ko duko koma ba école ekomi koluka ndenge nini bana bakoya ebele yango boyoka lisolo oyo promoteur na ba stratégie na asali po amoni ke école na ye bana baza koya te. Pour la rentrée scolaire, le promo a tout ni sentinelle. Boni papa, ben élève bazoya te. Rien patron et l'autre côté. Tellement que le promo a moniqué et l'autre côté, bana bazoya te. Les promos Malamako Boyoka Souka na stratégie a créé. Dépa Azimo Bangé le tableau a commis année scolaire 2023-2024 inscription examen d'état 2023 école Ebeti 100%. Malamako stratégie Esimbi dans la population de Bazoya Ebele pour Bayebi Kekuna Bazoki 100%. Papa, comme ils sont à l'école, il y a 100%. Ah, bazoka 100%. C'est que promo, ayebi ko solo là. Tellement que Batubaye Ebele, Tango Abetaki rubrique à 100%, les promos ACPLI, ABC Sentinelle, Omoni Papa Sentinelle, Nazu Bango, Talane Baye Ebele. Et Sali Musique, les petits Mikendo, Depa à Kamwe, Yango Akeba Koko Tiri, Yoka Yenenga Lobby. Tiri! Stratégie et Simbi Venangaï. Et bongo et moko le Tiri, tellement Azaga Sage, Yoka Nenga Lobby. Likambo ya 100%, toyebi te soki tokosuka na yango wapi na mboka oyo. Bekole komaka ba 100%, kokamwa. Ndeko na ngai, yebake esengaka, mutu atanga azope 100% ndenge ya solo me, bekole mingi ekoma yango ya lokuta, okomona bakomi na tableau, awa exeter 2022-2023, 100% okokende kuna pe, elokote, yango! Toko senga na ministre Tony Bwaba fongola na lumaele pe miso ola de la likaba ba inscription ba école oyo biso to betisi kaka mbonda la caricature oyo ndeto boucler vraiment complètement édition mokola lelo oyo saki présenté par ngamboko aledewa sima kabele saki bona mwana mboka Wilfried Samba elongo na Benjamin Kilunga montage réalisation ya Igride Mateta édition ya Pangi Rachidi pe coordination ya Medrine Kambembe mais Bobo Sanate ko s'abonner massivement la chaîne YouTube Nabiso Monda école officielle P sport publicitaire Nabino la première métali ba religion ou étali économie ou étali politique boya lango to koleksango kitoko pour awa to sala musaso pe kitoko merci na pesi mbote na mwana mboka Franck ozali mokoza Luxembourg kuna na Belgique ngala bino to kuta la prochaine maso kolesu azongiti